Totombeli bino tongo elamu pe mokolo elamu na balandi nyonso bayeba misana kolanda biso na nzela ya Menga Makimbangu Television. Ya solo elaka ya tata molimo santo ata eumeli ekokokisama kaka. Lelo totondisami na esengo na kotala ete to pe na komona ete bateau de pêche oyo biso nyonso toyokelaki biyoka yoka boye na boye kasi lelo yo ekomeli biso omboka mwanda ezali esengo makasi pe lelo tokotala lolenge kani bako présenter biso baye yeyi na masuwa nango kino na mboka RDC kolongwa nango na mikili ya poto awande liboso ya tata mokonzi abule bako présenter biso pe équipe mobimba to pe délégation nyonso oyo e accompagner ki bango bakozanga pe maloba te biso nyonso tolanda na bilili. Fini la récréation. Donc asili si oyo abandaki poyemoka abandaki ba fingi biso papa yebili kambote papa lobaki loko te papa la lisiso pongile loto lamuki tongo etani nde lelo na mwanda baboyaki papa yeme papa sili kambongo papa esengo makasi biso ba mama mwanda to ye toyeko yamba bato na biso yangwana ezomona tozozela bato leta baya ba finaliser maram nyonso poto kende ko mona na kati ndenge ezali en tout cas ba maman to sengi mabondeli continuer parce que balobi ata réussite monani bitumbesi la raté to sengi mabondeli belé to sengi soutien na bino bandeko na biso de partout où vous êtes to sengi soutien makasi na mabondeli longe monani mona ngai mama Lelontes Pauline mama pasteur Nazali présidente ya Afki territoire de Mwanda na koki ko déterminer sengo na zana ngo te nzambe nde mutazo tala ngai ndenge sengo ezana ngai bato toloba lobi makambebe meye ko komela biso lobi fête na biso le 27 lelo le 26 bato ekomi na Mwanda to sepeli makasi to zeli yango mikole bele ba mama ba utaka bipai na bipai bayaka basali un mois mais papa alobi ke te parce que zalaki na bitumba makasi ba osongo bazoloba boye biso boye menzamba lobi te oya ngai eza ya mutu te to vanda ba mususu kutu babi alokola bateza te atozosana biso te mais biso to lobi papa lokola lobi ke ko yaka kaka na Mwanda siko yango na tozotala na mouillage biso ba mama Mwanda toza ato sepeli makasi penza tozongisi pe matondo na papa Fumalongo papa Simon Kimbangu kiangani po soki yete ekoki kokoma awa te parce balobaki mingi me tozongisi matondo likola matondo po yende mutasali po ekoma awa bato baloye kotambola na nini te me tomoni yango bango moko bazokamwa ewuti Cameroun dans quelques
jour déjà ekomi na mwanda bato kutu bakamwe bazalaki sirte ekokoma lelo me ekomi na makasi ya papa Simon Kimbangu Kiangani yemei ngana moni ye moko akoti na pilote wana po ekoma lelo awa lobi ezala ndenge mususu bisika nyonso toko sepela pona bato ekomi na mwanda bana mwanda oye bana mama mwilo ye Kombo na ngai maman Christivi tozali vraiment na esengo makasi komona bateau de pêche ekomeli biso na mboka mwanda. Vraiment topesi merci mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani parce que tozeli bateau pendant temps moulai et lelo ekomeli biso na mboka mwanda toza vraiment na esengo makasi. Merci beaucoup. Kombo na ngai mama Dede Masanga Nzuzi mekatuka na Matadi betome kuiza awa na mwanda comme délégation ya province na tina ya kuza yamba bato ina mekumina beto awa na kati ya mwanda ya betuke awa kiesa munu donc yani wosi nzambi papa Simon Kimbangu Kiangani meza ba grandeur ya kiese yina kena munu po bambuta bakele me etili ke bomekona na nkamba ya sepelisa bau na kotinda beto comme délégation ya kukuiza to mona en live masuwa na ba pilote ba mindele na gekula na kati to mona bau et puis to accompagner ba opé na nkamba effort ya ba mama mfutu ya ekatwa yani mose papa Simon Kimbangu nzambi na muntu ve ayana mose papa Simon Kimbangu yani ndemeza ba koma anike futa beto ba mama na batata po diambo ngoya ekaka ba mama ve me batata pe ba kotsaka intula ba mambo ngo ngai référent Futimambo Dieudonné nazali passé de territoire awa na monde na église Kimbangiste esengo na ngai ko manifester ngo boye nako pasuka parce que pona nini nzambe aponi kaka na temps oyo pour la première fois na mokili na mboka na biso ngai pasteur Futimambo Dieudonné na yambi masuwa oyo ngoma pour la première fois asombi na nzela ba maman donc ça esengo munene oyo na ko manifester te na minute parce que nazo bate ko mo manifestation obena pasuka obeni voilà donc nazana esengo makasi parce que oyo tango ba kotuna na histoire que tango masuwa ya pour la première fois na yambango même si les dons tous associés kombo na ngai erotikala yango esengo nazana ba maman na ngai nazongisana merci na papa Simon Kimbangu Kiangani parce que yemda apesi initiative yende apesaka pe mbongo yepe apesaka ba moyen apesi ba moyen ba maman basangani na bomonko na tozongisi merci na papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki makanisi tozongisi merci na ba maman na biso na ndenge basangisaki lo meya mutu na mutu asangisi oya ye tala lelo résultat ya wana tomoni. Donc merci to pesi pa ba maman. D'abord territoire de mwanda to saba pe même bénéficiaire. Main d'œuvre wana kulukilango ailleurs te, main d'œuvre ko sala kaka awo. Et yami balé na main d'œuvre wana bandimi nanga ngana zo kamba. Ceux qui sont chômeurs, ba tirer 60, ba tirer peut-être 40, 60 déjà ba jumo sala. Je veux remercier ma maman Nyonso parce que tant au salut ma camarade bateau et puis ça y a moi kokoso kolukango tout et tout mais bah hésitation comme il y a moi trop entre biso bah moi bien compréhension na capitaine na banito sala il va rendez-vous aussi matin bon il y a des gens qui sont tombés malades notamment ngai na collègue peut-être biso Nyonso tout tombé presque malade mais en dernière minute maman niçoise et la maman présidente va faire opération à main en tout cas bazaki très expéditive et puis bah, même rendez-vous on peut ça soit petit rendez-vous on a ba ko sama communion mondele yo muka kama lobi mais bango a lobi mais ça marche ici si bien que
tant que vous avez bango pe basengi na yazo bato a memang le plus vite possible ayebsaki bango avec précision que le mercredi na koma nini et puis dimanche na le mercredi na koma limbe so na longo dimanche na longo limbe pona que na mwana il a réalisé ça. Donc c'est aussi très très positif pour ma maman. En tout cas, te remercier Bango Mingi et je pense que à cette allure-là, elles sont encore capables de réaliser beaucoup de choses, quoi. Ah, merci.
Bonjour, good morning. Bonjour. Alors, come. Allez, come. yamekuza kukisa kubanda mama mulu bariki wanga nzitani kabula kanjutu kwa mwela na yani na kupikana na bibundo kimbagise bubu ya yamekuma na inza ya mvimba yamekuma inza ya mvimba pamba ve mama mulu bariki wanga nzitani. Molimo santu bambate batikila kibiso liloba alobiete bana botala ba mama na bino ba mama botala bana na bino testama batikila biso pa mama mulu maki awanga zitani solo eza esengo mingi mama mwilo ye solo vraiment esengeli tokumisa ye bambate azali mama longaki soki alongaki te melekiti esengo oyo tozala ngo meleza te pamba te ye mutu abombaki lingomba ndira 38 ans kisalwanisalaka kilumba bubu ya mimolana na miso mama mwilo ye toiuti koyamba papa ya mama mwilo ye ya solo ba mama namoni penza te esengo penza ebimi pe eza kolakisama bato banso bazali kolanda na esengo nyonso tu po ete likambo oyo tozalaki kozela uta kala lelo oyo emonani mpe esalami yango wana ndenge olobi ikumini
Voilà, na bongo. Tomoni bandeko na biso pe bapaya na biso baye. O bauti kuna na likolo. Epai mboka, epai esika yango eloko euti. Baye awa pe ya solo tokoyamba bango. Na ndenge esengeli. Peto la kisali susu koleka esengo oyo tozanango na mokolo ya lelo. Tozali wana na bandeko na biso. Oyo tokobenga pe tokotelemisa. Nos amis que nous allons, n'est-ce pas, présenter tout à l'heure à l'Assemblée. Nous allons appeler les amis. Ils vont se mettre, n'est-ce pas, debout pour qu'on les salue. Nous allons appeler Monsieur Haïk. Il est propriétaire du navire capitaine. Monsieur Derrick, officier mécanicien. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous avons Monsieur Kabouya Kitenge, comme je dis. Kabouya Kitenge. Et Monsieur Bakwela. Il est expert pilote local. Monsieur César Poiti, expert mécanicien local. Nous avons aussi nos amis de bureau d'études. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et enfin, nous avons Papa Marc Manzonga Baza. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et vous prendrez la parole après. Njenje. Kibangismo ye! Tomoni bango tomoni bango te. Bango mbote ya kafu kafu. Oete pai bauti. Bale bate likamuni nengo eza kuna na nkama nzoka ndeto yambi bai bauti kuna bakomi awa. Tokopesa bango mbote na komi misato ya bule. Na kombo ya tata. Mwana. Pemoli Mossad. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors nous demandons à Papa Marc qui a un mot à dire. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Na kombo ya tata mwana pe tata Elimu Santo. Tozongisi merci mingi na nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani lokola a permettre que makambo esala malelo na ndenge oyo ba tata na ba mama surtout ba mama po likambo oyo euti epai na bino d'abord. Tu as vu que Batata va remettre un coup après. Alors, tous ici merci na papa, pambate pour asaka kanzambe. Makamboyo ezalaki pasi. Bango moko bayebi na molimo na bango pourquoi esalami ndenge wana. Tous ici kaka merci, bango moko bayebi tina. Bato ya ba mama esomba maki eyaki batu bakendaki ebele na mwanda batu bautaki poto bayaki bautaki Afrique partout bayaki malheureusement moyen bato ekoma ezalaki te mais papa alobi non est-ce que moyen vraiment bato ane comme ezate. Biso toyebisi papa oh papa yo moko nzambe soki obongisi ekokoma lelo komite voilà papa alobi
ata balobi bato yango eza mabe ekoki koya te ata sardine pamba epeshele ngai tolobi papa nyonso eza na yo lelo akokisi yango bato ekomi tobeta maboko mpona papa Simon Kimbangu. Na autorisation à papa, en tout cas, faut te remercier Afki. Te remercier Bango pona nini, ba croire na yango, et puis malgré que sengaki susu makambo ebele po bato ekomawa babundi, tozali kosolola na bango ler nyonso lelo bato ekomi. Yango wana ba mama, félicitations. Tolobi ndemona pona likambo nyonso atako ya batate ekoya mais mutu alakisaka nzela aza très important, n'est-ce pas ba mama? Voilà. Donc bato na biso eyaki depuis le 26 avril na Mwanda na Banana. To yambi yango ba service nyonso eyaki kosala formalité na Banana le 27 avril 2024 mukolo munene ya mama Mwilu. Donc depuis le 27 bakonzi ya leta oyo batalaka makambo nyonso wana bapesi yango na Lingomba. Donc masuwa ezali kuna na Banana bato ba présenter bino mibale wana ya pembe oyo bomoni. Peut-être besoin d'explication madame te monsieur Enko balobi wana oyo azamwa mukolo par rapport ya bango mibale yende kolo masuwa pe capitaine. Voilà, eza ya ye et puis capitaine. Alors bon, ezala ki ya ye hein? Ezala ki ya ye. Bon, voilà. Likambute. Alors, l'air masuwa esali ba difficulté ndenge kangamaki kuna ye moko a décidé à l'obité fona longa na poto na kende na mboko ezali nga moko lokwa naza expert na memango na komisango na Congo yanga bomoni ye moko amemi masuwa wana. Donc azali mutu ya makambu bele azala ba masuwa ndenga za wana. Alors ozomona ite papa un cœur s'il vous plaît. Il peut aller saluer papa. Oui. Il peut aller saluer papa. Alors. Voilà, la base komoni bango ite tolobi boye bato ba mama basombi papesi papa. Donc ekomi bato ya papa. Papa ye moko akosalela yango ndenge alingi. Ndenge wana te.
bato eza ya mutu te eza ya voilà alors soki eza ya papa fo mona bomengo mpo na yango lingoma na ye mpe ye moko papa ayebi ndenge nini eke profite na yango n'est-ce pas voilà yango wana biso toza na biso kaka bana ya papa papa ye moko ayebi topropose bato mpo bango ndenge bayeba kowumela te il esengeli lokola bawumela te soki na biso bakimbangiste toforme bango fo batu ata libanda oyo bayebi bango bakoexplike bango machine makambo nyonso ndenge esalaka basali mpe besei ndenge bakolongwa awa bazongi mwanda basali besei babwaki bafile baverifie bamachine makambo nyonso bongo bango bakei comme ça bato wana bakotikala kolakisa bamisusu lokola bana na biso oyo bayebi pi makambo nyonso eza na maboko ya papa biso tokosalela kaka papa alobi masuwa yango po ebonga esengeli oyo ayebi mosala asala muke muke baoyo bayekoli yango muke muke bakolakisa bango po ete soki bakimbangise na suka nango basimbi yango ekozala kitoko. Alors masuwa yango tomonaki yango balobaki eloba maiki eza masuwa kopola te totali yango tomoni yango na mwa mikolo buke eza ya kopola te yango wana na besei oyo tokosala makambo oyo ekosalema tokoyeba mais déjà tomoni tosala bamanoeuvre kitoko tomoni yango ke ezali te ndenge toyokelaki tolingi topesa prison na bamama ndenge toyokelaki yango ezalaki ndenge wana te ndenge tomoni yango en tout cas tosepelaki. Alors tokokonfirme yango ndenge bango bazozonga so basisi na papa bandeko na biso oyo tozwi oyo bakoyebisa bango ayo esalaka bo basali baise à partir ya wana nde tokoyeba yango ndenge nini ezali mais globalement eza mabe te ezali bien. Voilà précision esengelaki topesa. Pour le reste biso tozongi na makolo ya papa ye moko moto akodétermine nani akozala kuna nani akosala nini pona intérêt eloko wana eprese na église te surtout eloko tozolo ekoma te ke tolukaka kaka ntinsani po basomba mazutu kuna po bafuta batu te yango fo eproduire fo esala ebota ezo-supporte na bato bazosala eza ko supporter baentretien nango et puis si fo esomba mosusu mbongo ebombama et puis papa kolo nango aprofite nango voilà yango wana kaka tozalaki nango ya koloba papa tozongisi merci na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Bamama oye! Bamama oye! Nango ya solo papa mokonzi ya bule akokonzaka mwa liloba te mpo na kopesa biso na esengo tozala yango na suka na nsima ya maloba na ye nde tokotambola na baye bazali awa po te bomona bango pembeni eza boye te na bongo na permission ya papa mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba soko koki papa opesa bana lo liloba kimbangisme oye toyoka papa kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye Kamba oye Kamba oye Kamba oye
Batata oye. Batata oye. Batata oye. Bamama oye. Bamama oye. Bamama oye. Bajene oye. Bajene oye. Bajene oye. Eunui. Embazi. Bilobia Kouloui. Yangalala. Esengobi esengote. Qui est ce vocal qui est ce kui? Tsai vocal tsai kui. Na kumbo tata mwana pe tata muli mosan to sepeli mingi mingi mingi. Makambo o tozali kosalela. Batata nde batikelaki biso yango. Yango tozali kokokisa nini? Bilaka nde yango tozali kokokisa batata si baloba yango. Bana na 21. Di moko tata molimo santo. Alobi esika oyo awa avion de bandeko kita. Toza pe na programme wana monene. Totali pe papa Fumalonga alobi bolingo mibeko misala. Pona misala to fongoli ba place beli pona kosalela. Alors lobaki susu boye papa Fumalonga bateau de pêche foizala. Tozi bien tozi te. Oyo yaki koloba malisusu ete biso moko tosomba avion tokoka bien tokoka te. L'église faut tozala na avion, l'église faut tozala ba bateau, ba maman lelo ba fongoli nzela. To éviter ceux qui le 20 mai ceux qui va tata puis ba fongola to éviter. Tozo kozela kaka. Batata ye. Le 20 mai bolobi nini? Esalama be salama te. Pilo bopesaka kimbele klate ndenge ni bosala. Boyekoli na yango nyonso wana tokokisa bilaka. Pona nini toza kolona tozali kobokola. Soki na sengaki bateau de pêche misala to bana osala bisi pe fo izala oto osala pe misala oto so mutu nyonso pe aza na moyen to ba mama alingi ateka bambisi na ye ekosalisa o basoso ekosalisa bangombe ekosalisa plante oza nango ya kitoko toyokani biso toza kofongola nyonso ezala bio. Bosepeli bien osepeli te. Voilà bateau ye soki ebandi kaka tosala programme ndenge bango balobi toklase nyonso batravailleur mpe fo bazala be bazala te. Na bamama baza koyeba misala nyonso bamama mpe bazala be bazala te. Batata bazala be bazala te. Misala o batata baza kosala ba mama pe baza kosala yango. Eza boye te. Est-ce que nakala ezaki boye? Nani alamusi biso mama moyilo be mama moyilo te. Yango na likambo ya kitoko yango tozosepela nango. Tango ya batata pe koya mosale ye munene. Likambo yoko boye ezali te. Alors mituka pe photos en déplacement ya bato. Sika misale ezali okotambola mituka.
ba distance milai mituka ezanga te yango tolobi ete merci ba maman merci pe ba tata pe ba lamuki katato ye tokoleka bango nga nalingi ka batata baloba bezo koloba te sikoyo eske chameau nani tata bien mama tata nde chameau bamama balakisi épreuve chameau te batata libata tolongwa libata kala bino boza kotuna wapi ye boye te baba wana etape wana toleka yango kala papa aleki rigene papa aleki azali wana tata José Diangenda Kuntima ye nde azali komema biso na nsima na yo oyo ye makambo toza koloba asaleka yango kala donc etikali épreuve akolakisa yango mbala mosi tozokozala biso na problème te boyebaka ke libongo eza na nzala eumela te ekoumela te papa alingaka retard te ekoumela te d'accord ok faki totonga ye luselemi badefile totala ndenge mpe baza milai nayebi te totala na defile na bango soki moto aseka te bino si bamesana Programme
Puis tokotonda maloba papa mokonzi ya bule mokonzi ya lengomba apesi biso na nsima nango tokosenga ye po te akangela biso libondeli. Tokotonda maloba ya papa na biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Papa tosengi bino po te bokanga biso libondeli. Lelo na yokaki ke ba fleur tokotia na mausolée. Eza bongo bien bongo te. Oyo pe baza na programme misala tokota na misala. O bazo kende bakoyi okende na bango. Soki tosilisi awa na mausolée tozo kende na tata mwasi na badinga. Eza boye? Oyo etikali na pokwa. Toza sous programme laïté, bapa ya ndenge bayeboye na bambuta. Toza la wana sika programme ko salama o bakoloba na biso yango to salela. La bi malamu ke bako melate. Susi kaka likambo ba ngo basali programme salama. Ba ko sala un mois papa. Papa, tokosolana bango, mais toyoka ki bakomi ko benga bango bazana ba problème, kuna ya ko régler ba mususu kutu balobaki bazonga samedi. Entre bango mokal bazonga samedi to bité. Tokene nanu papa ya mbabino, ce que sili faut bino to se rendre compte que otiki masuwa na bateau bayebi bolobi makamunyos. Donc ndenge sikoyo yambi bango nde tokosolana bango. L'air toko kutana yebi ko yamba bango à côté et wana okozwa ba précision nyonso papa sur dire ba kosala. OK, surtout Tanzania wa ba koti pona programme ya tongwa lelo pona bango. Merci. Mupaya bataille ya rayon wapi na ilongi? Ndali bumo. Soki balekisi nsima nde programme ebandi ya masolo tozwa ba programme nyonso diansuka tusamba tuvutile funda ya matondo tuile malongi tusadile salu bete situvambana ngekuvambana emutuko mwana tukwenda tukala vite tusala manima wakengisa sumbule honzo bya kalepi mwana sola kwange seye mwana mwanda vela. Amen. Luenda Gambote. Kombo na ngai mama Makela Luloloko naza na esengo mingi na likambo ya bato pamba te biso tokendaki mwanda biso ba mama tosalaki un mois na ndambu mpona kozela yango mais malheureusement ezalaki mokano ya tata te tata ndenge abongiselaki yango te biso tobandaki kokanisa mais lelo na mabongisi ya yeme papa mokonza bule papa molimo santo ndenge abongiselaki mokano na ye lelo bato ekomi tomoni pena bato o baye na bato yango toza na esengo mingi tosepeli biso ba mama tozwi valeur na miso ya papa na likambo nene o tosali vraiment toza na esengo totonisami na esengo ebele ba mama oye mbote mingi nazali mama présidente nationale ya RDC kombo na ngai mama Chrissy Kutoma Kalonga. Je suis vraiment épaté parce que liloba nzambe le karaté po biso toyebi ete na makambo na biso nyonso totiaka nzambe liboso et puis likambo nzambe zaka na ngonga lokola ekokeli ngonga nde eye pe ye na moment nini ya biso naza na esengo makasi na période ya biso po ba mama bakena kofana un mois et demi eyaka te mais biso bayebisi biso kaka izoya ezalaki secret tio moni ndenge balobi ekomi le 26 wana biso toyebaki nga nazalaki na Lubumbashi babengaki nga balobi mama luka
bobongisa mboko na ba province be ganga batu ba yoka te ko ganga te parce que to lingeza surprise nde na benga na ba province et pas ngai nazalaki bango nde batati boso batinaki mbongo na bengi na balwala ba na bengi na province ya Kinshasa nde to sangisaki to tini na poto nde omoni résultat o ezaki secret to boye koloba même na mbali na beteki di solo te na téléphone mais c'est papa batezo secret ça secret ça la papa donc ndenge yé toza na Esengo bana RDC ba sepela to longi po te nzambe na biso lobaki ate kangaka bandaka leya oh bandaka toza nango posa po yango kolesa bangombe banya ba salite nango kolesa basoso donc e osala musala belé papa lobi papa sepeli RDC oye papa lobi misalo batata basalaka yango pe biso ba mama tokomi kosala et c'est ça qui bongo biso lobi te grâce à maman mou lelonga maman présidente nationale nana yebaka papa na yebaka kutu te na le ba benginga j'étais vraiment donc épaté parce que na yebaka te na yango tozo pesa maman mouilo merci le coup maison nga epai na ye biso ba mama tozala ndakisa ba mama tokola molimo ebele nzoto ezala muke ba mama na ngai fata molimo santo alingi biso mi année prochaine 2027 tosala suko koleka mama secrétaire national yeyo donc secrétaire national donc tosala lisuko leka ndenge tosaleli papa yeba tozalika na 6 mois mais au monde ndenge tosali musala donc monani papa pour biso moko tozomona ba lo beze lo mabe et puis les ont dit et seigneur na biso to tika biloba lo ba eza mabe makasi ba mama ba papa bilenge bato eza ko polate mokolo bato atekela biso tanga yoki makamana bi ngana teka bato ko pola ayaki nde ayaki ye mo pa memi bato ango aza capitaine ti esika na mwanda bakomi bato eza kitoko et puis toza na papa na biso wa sala na mwanda papa Marc ayebi makama ba bato alobi la biso te bato eza kitoko totali yango na sentiment te totali makamu nyonso eza na ba norme ya bien yango na papa balongo na makati eza kopola bato ekosala mbongo pe kozonga na lingomba et puis bato toko engager bato tant to ko engager bato yango moko ekobimisa mbongo oyo musale kosala to futela bato wana pe yango moko to somba carburant eza carburant ya papa journaliste oyo kokota na bato donc ekobimise kofuta bato ekofuta papa eza kopola te ba mama totika biloba loba webi na otina likamute oyoki kaka omoni te obakisi commentaire papa yebiseki biso ko bakisa commentaire te soko ebiti na likamute papa bato ya bien mama oye ba mama tolobi boye ba mama tolanda nzambe na biso tokumisa ye po te yende azana likabo kati na maboko na ye esenye to mikitisa ba mama buke nzambe apambola apesa biso déjà musalo to sali to pambwami mais faut to mona ba réalisation faut to mona faut to mikitisa lisusu po te apambola maboko na biso ekauka te po ayebisi biso mission ezali mulayi tozo tonga Yerusalemi pe to kosomba avion lisusu abi to kosomba ba avion to kosomba ba bateau omoni donc eza moko te kozala ebele papa et puis eza asuka te batata le bakosomba tokoluka su tosomba tant to si papa basombi biso tosombi avion tant to si tosomba avion tozongeli su bateau donc ba mama tolamuka na pongi tosali musala ya kitoko félicitations ba mama topesi bino merci soki biso ba mama te toza nécessaire pas ya papa tiela biso motema biso ba mama toza modèle pas tozali bizela malamba mama peut-être il y aura une surprise papa sobombela biso ba mama oye mama mwilo oye tata molimo santo oye nzambe na biso oye alinga ba mama na ye oye balakisaka ye biso oye seke tozamaka malamu merci topesi mbote na ba mama nyonso ya RDC pe ya mokili mobimba biso touti na Congo Brazzaville kombo na ngai mama Ngaseme Alphonsine maman pesa kombo na Matondi mingi kombo na nga mama Riti Lituka la blonde mwana ya papa na uti Brazzaville naza moko ya bapandisango na Ratelki Brazzaville ya solo bana papa Simoki mbongo bazala bapayate awa tozali na kamba Yerusalemi pe mokolo mwalelo ezali mokolo Esengo pamba te to bandaki parade ko banda 4h 5h to silisi to koti kit de matinale ya solo to komaki bongo liboso ya résidence liboso mokonzi ya bule azalaki na biso
Congo pe azwaki honneur na ye pe boye ba ete tongo ya lelo ezalaki esengo mingi toyambaki bongo ba ndeko na biso oyo basili komemela biso bato de pêche oyo ya bamama tozelaki yango mikolo ebele pamba te bamisusu balobaki ete bato de pêche koya te bamama bakosi basombi na bango te bamisusu mpe bazoloba bato de pêche yango mpe eza nango mpe ya mabe kasi tata nzambe na mawana ya alobi ezala ya mabe ezala ya malamu ekomela ye na misu na ye ndenge maloba na ye abimisaki na tongo ya lelo kasi bino bomoni bino moko bamama mpe bapapa balandi biso na tongo ya lelo bomoni bapapa na biso oyo baza banavigateur bao bamema bongo bato basila kokoma bamindele mibale mpe bandeko misusu bazalaki mwambe na nsima na bango batali bongo penza basali mikanda nyonso ezalaki bongo mokolo ya le 27 avril makambo nyonso masilaki kokokisama na yango biso na bandeko na bino bapanzisango tozali na esengo mingi pamba te liboso na bino bozali koyamba biso mpe biso mpe tolingi bino mingi boyeba ete bamama bakosaka te mama mwilu asalaki makambo ya bikokamwa mpe makamu si oyo asalaki yango kombo na ye ezali kotangama kati na mokili mobimba mpe boyeba ete mama mwilu azali mwasi ya nsomi mpe mwasi ya tata Simon Kimbangu andimaki akopesa ye maboko yango wana bomoni lelo esukaki kaka te na bilanga to mpe pula ye kasi lelo ekomi bato réalité ebongo avion mpona kosomba ekozala mosika te yango biso bamama ya mokili mobimba tozali fier mpona koyamba bato wana mpe kosepela yango wana esi kokóma bongo na mwanda nde yango wana nazalaki na mwa moke koloba na bino na tongo ya lelo tosuki wana mpe tokomona na mokolo mosusu.